ya lola lelelele ata yo fingi ngai lelelele ata yo choli ngai elongo na nzambe ya lola lelelele lelo atomboli ngai lelelele naza reconnaissant merci Jésus salaboy binaboy allez salaboy binaboy on y va elongo na nzambe ya lola demonde nga nazonga nsima te nga toujours likolo yes elongo na nzambe ya lola biso toza reconnaissant basantu baza reconnaissant elongo na yesu neko soko lingi omata na vi na yo anda biso nde tozobina c'est ah bon mona ndenge bavantir comprendre je crois que mambo oyo esa pasi pourquoi yo ozalaki na retraite oyi na retraite ntango biso tokoti nakoloba ngo bongo nakoloba ngo retraite epa na ngai yo ozalaki wana naboyi te nayebi kosutena biso mabe ntango yo oza na retraite oyo otinda biso mwa quelque chose akolia mwa nini boye biso ozalaki na retraite toyaki na retraite epa na nga so tovanda toloba mpe mama ona ndenge ata normal neti yo Joël oyaki na yo oye butu ekoki ozongi pale parce que ozalaki na mambo fosala me nga nazalaki na cordon na ye coquette na bamoteur mosusu navana bango 3 jours na ndako boyebi mambo yango tolia bagésier moni un mot toloba balogique des choses po ezala te nga na bato bayebi mambo yango nga pena benga ndeko nanga dudumba la bitable ni ezala te poso film ya bapirate quand partir poto il fallait bapirate na logo oh tandis que bapirate a logo exact de ce que maman là se uti ana source oh tu as mo kwa mbuya ba oh on a ba trafic ponga azala kawa nga azala kana esa no vérité ponga azwa musana nga papa na azwa musana nga mama ngona mo ndise ke osi kumba vanti film normalement so ya pirate c'est que ba pirate ngwa ngana master ba monter ba migra maludi baza wana yebi ba fero to ba mikete nongo ko kosa biso na ba jeu masola ni pirate mi awa o pirate on pesa mina ba brit to mona bien na nenga mabete ngasi welo ngalo mona mabia ni to bo lo ba boye bo koma na pona ngati to mambo nyoso eleki yoko imaginer mutaboti mwana liboso yo mukola te pampers couche mambutu ba bengi ba bitemona wa koina terasi oyo ke bimso bitenga na obela na nga na fa na nga na ndako otinde ba voisin ba ke ba bimse netinga filme na ngai bino bo comprendre nga place na zati filme na nga moko ba pirater yango et pas mutu mususu nga ba benga nga kende défendre filme na ngai mais na boyi ko kende na tindi batu ba ke pirater ayebi likambo ayebi voyez mon pas le ba ke le mutu mutatinda ke pa pirater faut pas que l'émission awe okeleke si yo tina ba 10 000 francs na yo moto ka otinda wana ya mambo ya kolia po biso lera ba jésier nga faze na ba na parler 3 jours 3 jours wana ya kipena ke ya mambo nini muna pena ke ofandi boye ba muna falon elia bengi me ndeni no yamba téléphone te ba expliquer o vanda pena bo moni Clarisse Lukombo bengi ba ngane na buna batina ngo batela nga ba conseiller nga ba sola na ngai muna na shekina mfumbi ya bengi Patnet Romaine Poitiers en États-Unis, azo benga mona lobi. Aussi les sabovani venemo Naomi Dalia. Abengi abandi ko loba. Nani ya lobi te mambo ba site. Nganda kuna ngai koma nango ndaku ya Eco RDC. Na lobi na batu nziri batu ba lobi po film ya liboso ebima. Na biboyi na nenga mabete blanda. Joël, tout ça ngubu. Na nenga mabete muto a pirater film na yemo. Combien de fois film baninga bebisa et puis to vanda awa ngana na baduta ba mambo ebele autakolo ba mambo mona na Deborah alobi ke Deborah za espion Deborah za ba mambo ebele ke ye mutakotsa Deborah na mambo espionnera biso bolo mambo mona nenga ba ninte ozomona mona na préfina ba fingi ba lobi mambo boye ba loba ba bêtise suye
bino bofanda bo comprendre nga na lungi toloba na boss boy lelo so to bengi boss comprendre to so na boss que biso to na besoin de travailler na bato bo travailler na biso de toute façon boss azana ba audio o ba finga ye ba oyoka na ba lo ba bêtise boss abaki okangisa bato mususu nga mambo ngo mona kipe ati comprendre nga pona nga koketa ndeko na nga mais so ba mambo yo moleka nga bizarre biso bien aussi mais na musala to kabona po yo biso so musala nga na point ndeko na musala ezala c'est quoi boulot eza boulot nga kuna na tebisa boss bo mo quoi déjà ya BBC na e cordon to baza so ensemble na biso te to ba to bena biso te ba kende po ba to ba ya combinaison musala non on a bomona mutu mso kabela kana si Stéphanie Poiti abenga en États-Unis non je suis désolé dessus quoi comment vous ne conseillez l'émission bolobi bo to ndimiso ndima ba fardo combien ba fan ya côté to uti ba fingi biso ba lobby pour na cité skatoza surtout kutunga la tibe surtout kutunga bino boyela bato ba fanti ngatala nga futela ndaku na kana mutu ka funa chaka bira bino kututenga na osabo no bosa ba ya monde be pitié donc faut to kabona na musala Ndeko kokata ando kindoki ne pala ngate. Se kokata ando kindoki ne pala ngate. Bino bona idée on a té. Bino bona idée on a té. Bino bona idée on a té. Bino bona idée. Allô boss. Oui, tous en réunion awa, toi en réunion donc kala mingi té to pipto tindelo de ba photo. En tout cas boss biso décidé on est mam na yo. To ebi na ndengo lo bayi mambo ke fo me ma on a parqué pour na batu bazo finga yo ba lo baba mam na o mais biso to décidé netinga na na problème na coquette. La carte c'est peu mutu ana problème na mutu azate mais bon si t'es yo si t'es yo biso za besoin tout ça musala quoi ouais azo yo ka nga blandini yo azo ka ye faut ça filmer na ye donc comment de filmer na yo yango to banda déjà ngate Joël a filmé na ye après quand a filmé na ni ya Joël ndelandi après film Blandine ya Joël après yanga oya sima po bakena nyongwa bodia ya nyanga ngati okapi ni zokio ni nesuyo hein oh merde ils la soulia yo ozulu la soulia petit la ngai aucune idée. Oh merde. On lui explique un ani, il y a ça qu'on explique un ani siko. On a l'oyoga. Oh Jésus, merde. Et que ça peu faux. Mais babi ma ya mère ndé mutu. Ezo. Et me ko bon. On va peut-être mbata. Na peut yo. Merde. Faute nanga. Et ça faute nanga. Yuzo meka mwasi nanga. Hein? Yuzo meka mwasi nanga. Hein kapi? Oh là là. Et puis aujourd'hui ngai na bangala Blandine. Ngai. Oh merde. Tellement, loin. Merde. Excusez-moi. Bima. Merde. Et ça faut noter. Comment yo ko le ka TV pour finir o le ko ba émission Blandine fingi ngai au moins ngane na zaboy eza vrai eza penza vrai que ba ipsenga na pirater film et vrai ba pianga mbongo qui na pirater film eza vrai eza pe vrai film ebimi et tout mais na ko le ka quand même émission tena ndolo ba ke film wana ebimi ezaki pirater mutu tel talaka ba justice Blandi yo ebi ba famille yo ebi ba kina ndeni eza ndeni tozo évoluer yo moko lobini que non yende mtatinda que wisco malgo boya ko kosa émission parce que pourquoi ndime ko ça l'émission au démentir que non ba film ana janti ba pesa que mbongo te et mbongo mo ya pesa ko $400 yango nazolo bate nyo sera batinde na bonga kaka ça ne sert plus à rien to lobela ngo na loba na janti bokena na $400 abatsa to ça filmer tanga lobi andimi na osé la mbongo makambo bonya c'est que non na 300 ayako ndima après na osé la susu
neseke na na 200 $, mais eza mambo lobela te mais grandi bolimbisa bino waka bandeko moni bino mwana noka bandeko na bana ba producteur blandi bino wa famille na ngai nde naza awa naoyeba te nebilo etindenga te mais limbisaka naomwalika mokuta oloba su te naomwalika mosu oloba te nyonso ezali nango vrai mais nakoki mpe koselivre ka bongo te biso mpe tona biso na problème na yo te tolekaki mpe na émission te mpo tofinga yo ezalika juste vérité biso tobanda obimisa donc tona problème na yo te mais sauf que mosala nde tokabwani au contraire yo kuti nde oleka na bémission ofinga olobi bozoba surtout na nkombo na nga ngai yo bandini naza na poto bato nyonso bakomofinga nga nga bato baosepela na nga su te toso na problème na yo te kokete bosko ekomi susu o ngai fonaki eparke naki ekosamba ngana okesamba na problème nini ya mam na nga te wana mamba ye mo jean tibo bapo ye nde ya mokolo mbongo mokolo filme oyo okenda opesa bopirate wana ya mam na nga te lundi okosola na ye te ana problème na yo te po motaka nde oyebeli aza bo problème na nga te siko parke su ndeni ekomi su baavocat mais yo moni yo mpe kapo oyeba nde osola te okobenge mpe bos limbisa nga na ablokanga partout so mpe motu nini anga azwaki compte Facebook mosusu afingi ye balobi o ngai l'artiste Chapelet oyebi ke ça va bolingo ya gazon bolingo ya gazon ça va mais nazolela mpena nazolela qu'est-ce qu'il y a encore heureusement ozawa po esanga mpasi avec tout le respect que biso torango et puis papa yo oyebi ke biso toza baguerrier combattant bato tozobunda mpena na biso bablandine bajoel tobunda mpona makambo esetire ezala bien et puis c'est bon donc nakolinga te navanda na bakote mo bato bamanke au respect ah bon président nauta tournage kote nauta montage ba dernier épisode ya bolingo ya gazon ka ndenge oexigaki kekota mwa rapide eke kolongwa na ngai tosisika na migra na ngai nakokota batravail kutu fort jour ango nakela nakota ndako naeka na se repose ezalaki lobi telefone na ngai nayambata ba 5 appel ya mbala mosa tike ekoti kati wana problème neno yamba boye mamo boye oibu chekina mvumbi ya bengi alors qu'est-ce qui se passe président na bino basali film titre nango kaleso pete bozokata nazoloba na attention oyo bato baza kobengelanga chekina mvumbi ya bengi ezaka te basali filme moluba moko boye auti nini aleli kelemba ngasi bonzela namona pele mosusu ya nakata bu telefone nanga mosusu esone nanga nazoyambaka boye clarisse lukombo abengi ono ndeza boye filme wana eza pene ezolobela mamu na bino bos na bino aleli kelemba ana mbongo asala 3 filme apres yango bozala loko te bino kutulo nga kuna regrete mambo avi na nga donc mpona lelide ya mpona yebike toana mwa 3 filme azokataka telefone boye falante ele ya bengi nayebisa yo nazwata ba 17 appel na journal lobi na bandisiko kotuna calmement ti masa moko plata d'or ti soyaka na États-Unis muta beteli nga siko filme tuninga bime qu'est-ce qui se passe pour biso ayebi ta bamega attends s'il te plaît ah oui Aristote Kitambala ndeko na ngai ozopekisa ngai na makambo oyo. Je ne sais pas, vous êtes à Paris, hein? Je ne sais pas ceux qui osent au courant, il y a Magambo, Bazoé Bissanga et pas artiste Chapelet. Mais non, c'est monsieur, qu'est-ce que je l'ai fait au juste? Non, je n'arrive pas à comprendre. Bobby, bah, c'est ceux qui filment, mais ceux qui... Ok, je te rappelle tout à l'heure. Hein? Franchement, mon frère, je te respecte beaucoup, mais tu as un niveau oh là, j'en ai ras-le-bol. Merde. Je vais me calmer bien sûr, mais j'en ai ras-le-bol. Nabengi yo po yondo pesa nga ba conseil. Tila oyebi top boss ali kosenga ngai bolimbisi, ami kitis. Non. Bon, je te rappelle mon frère. Ça n'est pas trop ça. Hein? Boss, moi non lingando qui s'explique pourquoi parce que même mambo nga ozwa charge opesa nga na kino yo nga bato vraiment benga nga Jean Chibode oyebi pourquoi parce que opesa nga charge.
respect pas cordon na biso andine mais nanga na loba boy mutabete nga lisolo na leli zo rande tu tozana boye olieno likelimba et puis oui boy pour ça ça moi 2-3 films et après okata na yo en dehors de ça biso toza sur le côté comme on a pas mon boto okata na balobi yango et puis donc na ekosa yo te la film yango ba tshebe na mutu mwa ya muluba azola ta pantalon ti on na yebi le boss na yebi yo linga script lamba correct vous en battu na yo pour na bango mais net ba l'homme qui souffre de l'obésité financière Jerry Sangola et Sanga le boss na yo za grand patron. Je comprends c'est de la France pour dire que ceux les lots n'a ridiculisé ça pour na lingika na souvenir na bino. Chapelet, tu sais, je ne manque pas à faire. Oui, j'ai un peu de moyens, mais bon. Cela ne m'empêche, il y a mais si je me suis décidé à soutenir Bino artiste et que les autres artistes, de la sorte, mais là, je suis désolé. Ah là, je suis désolé, je te dis. Je suis énervé très grave. Hein. Très grave, parce que ce monsieur est en train de badiner avec ma personnalité. On sait qu'on est en Europe. Non, écoute, tu sais, il faut appeler les chats à son nom. D'accord? Moi, je suis un ingénieur. D'accord? Pour moi qui n'ont pas formation ingénieur, ils ont un bateau basé sur l'appareil photo pendant qu'on va faire photo. Dis-moi, je ne suis pas un commerçant. Oh là. Mais regarde, s'il te plaît. Vous savez, on dit, tant que moi les contraires, ça me fortifie. Le monsieur là, si c'est top boss, il sait s'incliner à Mikitisi. Là, on a bien mais c'est un bon nom. Parce que la façon dont il me respectait, au moins, il y a des gens considérés. Alors, il y a des bani. Na fête ya cousine na yo na filma na salaboué. Moi je lui ai dit mais oui évidemment. Mais c'est un caméraman, donc un caméraman na kina wa bino bubinga ke producteur je crois. Bon, et ça c'est normal parce que mon takozo on est la place mais le problème nangiza pombo nanga na kati. Vous savez qu'on a discuté avec lui-même dans Tamoukié pour vos intérêts. Ils ont dit même Chapelet, ça la film, mais je lui dis mais c'est un acteur. Coquette, tu vois, na film, na saboté, mais c'est parce qu'il est commerçant. Écoutez, l'artiste, je suis très énervé et que je ne me sens plus à ma peau, franchement. Parce que ce monsieur, j'ai comme l'impression que c'est ça. Moi, je ne suis pas un commerçant, je leur ai dit, Naza commerçant. Pourquoi il ne fait pas me comprendre? Jamais pas manquer au respect. Donc, on a un artiste na ebana. Na banda pe mamboyo avant ba internet. Na tena banya mo kala donc bakati bo no bato ba mambo ba ebi. Léo na na Jean Chibo Chiboa. Voilà donc. Moi je me dis c'est pas grave. C'est grave. Il nous va liker les manèges au moment. C'est bon, on a 3 films, on a une carrière après 1, 2, 3 films et 4 années. L'artiste est Chapelet. L'Ikelemba. Non, l'accent manque et Nalia Kelemba. Et puis, non, Katanati. Je ne vous abandonnerai pas. C'est que je suis en train de dire quand on a na Katanati, ma caméra on a côté on peut donc on tissou. Et puis finalement on a autant de souhaité pour la chance déjà. Pardon président, au Luban a biso le jour à réunion ni le lobby oyaki na idée au sana 10 films. Mais le coup là-bas manque au respect. Aux asous na limite ya film. C'est ce que je dis, donc je venais de causer avec Modero. Parce que c'est un ami, à moi. Oui, il est passé à un projet tellement que c'est un pro. On a bien acquis Baoba, théâtre. Non, je vais élargir le projet, ne vous en faites pas. Mais le problème c'est que bon, agir en tant qu'artiste. J'aimerais que nous ayons d'une manière ou une autre. Na musala na bino na ko fingati. Mais na musala na bino pour faire comprendre mokili.
Parce que les gens ignorent. Vous savez, la vérité, c'est à Kobombama. La vérité, c'est à Kobimate. Moutou azolo ba mingi, azosa ba aksa mabe pour ka salaire nga gentil bon na zana niveau na été. Na zana niveau na été. C'est pas moi qui l'avais appelé, c'est lui qui m'avait appelé. Bon, ce n'est pas grave. Nazo benga kitambala parce que yene mutazaki lokola mutu azaki lokola jouer na pont na katikati na biso nazo pese rapport ya makambo. Libelo yo moto melango yo moto pesa te. Hey, sabe boss. Ina komi kosenga kabongo. Na kota ko baba ke rambere. Ko na jaswe. Mwana na ngazo kwa kabongo. Yo babe obimana makoro yo te. Abelo yo moto pesa te. Akola na mokili yo sepera. Bibili elobi babosi bate banzambe ase yo nyetinga mambeta sudata tikanga ngazobela kanga nazobela uza kubela kasingana yibiso ababi mawate matliso ebema yo te museka tokoko kuzala na mbongo na yiba ke lobiko utaka pa ya nzambe na yibisaka yo tangu nyonso Marte Kapenda na mwasi na ye mazizeni nsango mwasi na ye papa na mama ye bazimo soki bazimeli ntango nyonso ntango lozosolulawo ezala papa edi kilombo aza kulubaka na yo nini ya mbongo ezali bien kasi mbongo moto apesaka lobiko ezali ye lokula amonike azali na buzwi na ye amonika kusonga biso te baboti eza nango probleme te tika nzambi apambola ye tusuwe te mabe te mpo na mwana azali mwana oyo biso tuboti museka oyo aza kusala lelo ntango mosusu aza kuyiba yaka yango te mwana oyo sege azalaki koya kolia na ndako oyo sege apotre odo mafuta mosali ya nzambe ayibisaki yo nini nakopesa sege ya bato lezo te mwana osege asalaka mosala na ye tika kumolili basezali obeya mwana tika kolila te ata yo moko basete obeya mwana na ngai tope bosi ozobela mama na yo dwi mbongo na poto bosani racine pivotate nga na koloba na sege mabe te sege azosala mosala na ye ye apesi mbongo sege asali mosala na ye na koboyela mwana wana likambo nini kasi yo te ope bose loba ngai mama nolobomaki na makolo te tika ngai sunyate na nzomo na mpasi na kisasa bato bakomikosebomaka te lelo tokoki kuzanga lobi tokoki kuzanga lobi kuna kumona nzambe ya kusunga ukuni ene yo tika makambo ya kutika kubimbisa baluba mabe mpo na mwana oyo eza kusala lubake nzambe aza juste te mais un jour nzambe oyo ngai ne yo tobukaka mabolo nguli biso na se mpona bazokisanga mitema na mosali ya nzambe papa odo aza kutyaka liboko mpona biso basuna nyota nzambe apambola yo nyota vumilia mwasi na misele mama na zaele nzambe apambola yo mama na mise mama na susuna mama nimbenza umela na yo kidi te bonga boumela mpo nga na bota bose na botela ye bato mosusu famile mosusu bino nde bana mosusu bokomi kosunga ngai seke bosana balabala oyo ndakuti nalubaki bato mosusu mpo nga nasengaka te soko bazozilaka nga nasenga mais tala loyo tala neti banyota na yo susuni tala neti babosi américain fabrice tala bato lokula bajustin nzengo papa na paul egal badolo nianga babeti biseki ndobika uzokomona ke bango nyonso mitema pio oyo ezalaka te ke ozila soko eloko nini non zala kimia mwana azali mwana tika nde bitema luba ya mabe zani neleja kokwa apineche ozobena kaka tenakanisa bolamu ya bato te mwana onga moko na bimisi na memi enefu mwana libumu na ngai mwana bayatinga mambeta akipaka ngai te soki abima na nzete nayebi te soki mpe basala ye semination seli na biso semination ezalaka
Bosi benda kwa mosanga Frédéric Bosi. Susi bomaka. Nakupa na ngai. Te susi bomaka osa. Ajo na te na projet nga pena na ajo. Projet nini na kozala nango. Nga na tatano na ajo projet nini tokosala. Bosi alikuwa pourtant moi mbali suti le kwa yele. Chipori to tiene yo. Na moi mbali. Na nini na mandefu leo. Yonde ifalo bana mwana mbali wana takati ya yo. Tika filoko. Ati ata na ba film soki yena ni koma mwana mo kundu akamarabi na. Pe fonu yiba iloko baby si misala ya baninga yango wana. Moto asala ka iloko te bukama ti butina musala ya baninga. Biloko wana yango baby saka lukoki lukumema ka kimakangu na kati lukumema ka ginyanya yango baby saka. Ya iwana za musala. Bakola kisa eka kati. Otieka ka poudre bele ojiruzi beza. Ali bana zo benda kambi. Tango bakomona okuna na poto baluli na bango yo obimba na moko artiste. Otu na yoka ko bendi bote bele. Oso yoka. Tango bana poto bakomona yo kuna kozana pe libaro moni obabali na bango pe biso to bongi na biso. Tope bosi pe asuki mboseka. Atanga i mama na bino na kokina kape kokene pa sege kuna pe na jina ngape mosala. Tango bazotala ka baninga kuna na yoki sango baninga kuna mama benga kibango. Mama moko yali wana mokolo pe aje nanga na yoka kiwana. Mama sepeli na ye. Bongo motolo kwa ngasuki mama moninga mama bokolo boye. Mama makutani na jina ngabo na passion pa na mama. Eje malamo mama wana humela na ye. Aje na motema bolamo. Mama Maria. Yende nga chabu ina musala ya baninga. Soki mama ngo batobenge soki mama problème. Na biso na français makam. Ye. Il faut ba benga article. Mukolo tika. Vena esa yo match wana tito kendaki heureusement bobima ina boss. Tika. Tika taka bino bobimi bozumu tuka bobimi. Na simanga na bobima. Nakuten babazata 18 bakulu na balata ngai. Wa chapela ye. Pesa munga boss. Boss oyengengela bimana yo. Boss mabe osalaki na match ya Renaissance na Imana. Boss erreur osalaki ayi kotikela nga $100 wana. Et pozo lo bango bien na match. Ngane na keboye so na zate artiste chapela occupé bino. Na sayo balati ngai pona bima na 17e porte. Soki migraté. Non, sauter nini migra protéger nga bengi nga bafina ya bambila. Neza zambo na yebite na osukusa na yembe. Oyo mama monsieur Samaneti ka bonzambe. Oyebi ke aimé poata bengi na téléphone. Mambo déjà comme la biso ko na bandal. Vieux arrêté donc nazaki na Sonia moi en States ou en États-Unis. Akitaka kim pour que yo diga ba mamna. Parce que ça là il peut nga bena na kim. Tellement na bandal wana mais je te dis moi je ne passe pas à la télé comme ba chaplain de balekala. Ba petit wana. Mais na na succès na comprendre mais non. Tu sais na kin dirait ba chéri ba vraiment détecter que on de tout ça oyo na voiture aza nango na couleur à poso. Donc et comme le racisme solo parfum. Voilà, c'est là bon. David que oyo aza. Mais non, tu sais na rebasa yango déjà. Donc quand na obegi il faut to bima wana. C'est parce que comme na intention. Dans la zika numéro ka aimé poata bengi. Na oyo bisa oyo ndi okipeti. Oya grand frère ya ba Stéphanie Pote. Oya bien France te. Ya za Marseille. Mais ya za grand frère ya nani Romain Pote na Stéphanie Pote ba aux États-Unis. Voilà, ba aux États-Unis. Grand frère la bon de lui Pote ta kuna na États-Unis bonne relation hein. C'est Chablaza relation na poto. Biso kombo to sala to 27 choses na staff na mikilité. On fout en ndakundinga. Non, ça c'est bien. Mais désormais, pour RDC, je vous avais promis de rouler la mingi sauter. Mais bon, quand frère Mouni, je m'en peine en don, il y a une pour ma parcelle. Tu sais, Joël Ouemboua, Bisinga, Obi, Netsaza, Pembe, Makasi, Bongo, il y a préférence on est qu'à parler dans l'emba. Problème c'est que dans la Sikoyo, Mouni n'est pas bon et Matibo. Mais non, il y a ça, moi, il y a bon na crime. Otana Nigéran boss. Oyo yana yo na yebi tika. Omoni mutu ndenge na tanga. Sidibe Bakari mutu bakola na vie. Sidibe Bakari mona matete ya solo ya tanga. Bakola na vie lelo koma boss. Lelo yana yo. Ngana yebi ekala na yebi eteke yana yo. Wala masanga. Betika. Lelo ye aleki na niveau V. Star na yo mutazo suwa na yo. Tout ça lango boy.
Tu sais, moi du genre barbecue pour la félicitation ma film na bango. Moni bondoé malgré ba mambo ekomaki mais ça va quand même mais ça na ba vie belé. Na sela bango vraiment barbecue. Oh moni faut féliciter bango quand même Blondine na film na wana. Moni quand même malgré moi publication. Ah, oui, Blondine a fait film. Ça le moi ya bien. Ça va et puis Joël m'a impressionné franchement je ne m'attendais pas. Mais là on sali et Bolingwa Gazon ya artiste Chapelet. Est-ce qu'on va se reprendre il va se reprendre dans nini? Il va se reprendre dans nini? Non. Il est mystique ce type. Oui, volume. Ah bon, nini? Oui, volume. Oui, s'il y a des volumes, ba 4 non, il y a papa Zano Kimia, oui, volume. Et puis voilà, donc félicitations à lui. On a aussi la Bangolo au moment du genre karaoké. Pour nous remercier. En tout cas, ce sont des braves soldats. Mais on a habité ce Liban à la carte. C'est quoi? anapusa babwaka masiko mingi na mobali na papa Jano Ikeke. D'ailleurs linga libanga so bwaki Nadine Mwanda oche Jano Ikeke na Belgique et kembongo ekyo. Na sepela inde ndongo lobaike Naomi Dalia André des États-Unis azali ba poli wana isalenga bien pour mutatinda ki yango mutamima ki yango tsakoma na oyi pona yo mais yo ozobeta mosolo oyo ngana na bato ba réclamer libanga pendant Elia do bwaki mingi mais bon au Sengi Mbongote. L'artiste, tu dois vivre des plaisirs. Bisika nyonso lekaka, otikaka bilembo Yesu, olekaka Tinester, Esther akomaki reine. Marthe na Marie, libondeli nini basalaki te, pondeko na bango, Lazale abika ye. Metango yo yaki, Lazala se kwa kizambe Tala bilembo yo salaki na ya Oh le kinyonso Ole kinyonso Ole kinyonso Ole kinyonso Boku vela tika Ole kinyonso Ole kinyonso Misala ne kulusu Etalisi bobo Namona bikomba Yesu Bazwa bana babetela ngali solo tenga moko na mona na miso na mona bato mosusu balemana na maladi metango bakutana na yo solution pesama oleki nyonso Alléluia baba yes kolona kolobela maloba na yo tango nyonso Yesu nakozanga te koloba maloba ozo tuzabati ye na fanda ka mona ba mambo ezoyela ngai oyaye moi naza mutu na kope kosepera nayebaki te nga nazala na bino kuna te nga nazala nga na ndako bamakambo nde ekomela ngai me na nyonso tobeta esu masolo te mpo oyo esi eleki bato ebele mpe babengai nga bapesi nga baconseil suli ya bacomportement na wana eza kitoko mingi tomoni eza mosala mobali na yo okoki mpe kobebisa yango Grâce Malunzi abengai ngai Luison Kotola abengai mpe ngai Renate Sulia bamarlon moleni bango nyonso wana babengai ngai babengi nga matoi naza mpe mutu donc oyo ekotaki ebimaki ate en tout cas nayokaki eza pe songisongi mingi ezali kouta kaka na mouvement kuna en tout cas soki te nazokisaki motema na yo nasambisaki yo nalobaki oyo fai naloba ya mabe Rosie Zero
moto akokota pa yibi yo koyeba na ote mama na ngai kosala lisubu etemba na nsima déranger nga Brice soki na Canada alobi nga makasi Brice alobi makasi vraiment tuka na ba concert batu nyonso wana nakoki kotika mo ileka bongo te yango nga mo mpe nalobaki na mikitisa mpo babi pardon eza puissance moko eliberaka yango nabengaki yo en tout cas Blandi limbisa ngai limbisa ngai namoni na ngai na mabe te en tout cas mobali na ngai nayebi bosalaka eza kaka mosala mpa mosala nayebi na ngai susu te ke soki ndeni wana ezalaki kaka mpona bombela o te bato bazalaki koka kotiaki songisongi awa bato babandaki koya kobebisanga motema donc kotubanga mbeli eza shada na cosete kobenga na mbango bongo nem so naza na mwa misala ndako nasisa tate yaka kaka nini susu likam nini na mosala yoko kuzwa AVC tokoma otambola na nzoto likam nini mwana mama to bata minene tension nini balobi nini Karine nini ebi tension pesi ngai ça benga mutu no Rosie api ngata mai tension ke kilo ndeni mwana Olivia ndira za ndite so do mwana kwa tutu nini obungi simbongo nini Rosie na Arma nebite na mwana nebite bangi basangani Olivia nebite Olivia eza ndoto nazoyeba te Arma na Rosie bangi basangani Olivia oyebi na vie Olivia koseka te Olivia na vie nayebi te kosunga bato eza lisumu tokoyede bato na vie kosalisa mutu na vie oyo aza na pasi te nasunga ye mpo akoma bien na vie nayebi te so eza lisumu peut-être ngai nasali lisumu mobwe ya kosunga Arma na vie na ye olinga okomotemisa da suki ya motu basuki nyonso nzoto nange esetelemi Olivia ozomona ngaka bonitatrice na kwei okufa te Olivia na chambre na nga Olivia na mbetu na nga nakuti Arma na Rosie Olivia na koti Olivia Arma ndima te kana koyi Arma ndimaki te nakoki koya Arma oui Rosie oui na chambre na ngai bamati niveau nakuti pole naokaka basoba makelele mpo naopusa na malembe ntina fongoli porte namoni nga te nande nakangi nande nabimi batikali koyoka nga te bamoni nga mpe te nabimi sikoyo nazongi na balabala na bande sikoyo kobeta porte makasi de façon ke bayoka nayebi te Arma tyenga wapi Arma kita ntina niveau ya mwana mosala onga naosombela mafuta onga nalati liputa naopesela liputa mpo alata bima bien na miso ya bato epuis salon oyo osalaka suki mwana mama omoni chakuwa soki olakisi koloba mutalibosa kofinga ya yo moi basali yo boyaki ngai awa nayebisi yo Karine koma lokwa avec ngai aza misu na yo tikanga natambwisa yo olinga oyoka te omoni oyo abeti yo wana sikoyo oyebisanga yo vino raisonner asasali epuis basi basakani na yo mosala ngo Rosie oyo ngai natie na kati ya ndako na ngai oyo nazopesa porte nazopesa clé ya chambre na ngai saki na ngai nyonso naotinda ekende zwa donc naza confiance na ye nazomona ndeko na ngai nazoconsidere mwana ya mama na ngai donc Arma kosala nyonso mesof wana tasali epuis bokoyoki bilengi moko bokomi na niveau moko mpo oyo oyokaka yasa yoki ngana kufa so nakufi te mutakosala mabe te nga nde ange gardienne na yo mama sikoyo ofanda kaka mawa boye dirige ndona atinda na bafantaisie nayebi oza olingaka bafantaisie basoki babrésilienne na bino tokende te ota ozwa ata moko tobeta tour
naye kozala mpasi tobimaka kola sombo wata vombe na yaya kana mwasi a olivier bokolomba mais esa sali yaya tokende olivier tindele mwasi sa mpo bokolomba omela 20 yaya ole moto mosona bisika nyonso olekaka otikaka bilembo yesu olekaka tina ester akomaki oyebi na vie fozalaka malamu na bato fosalaka mpe kaka malamu moni oyo moto alonaka yango moto abukaka na vie so oloni malamu obukaka malamu oyebi camarade na ngai yaka olive aza na makambo moko ezolekela ye aexplike ngai nazangi na réponse opesa ye en tout cas cousine na ye akutani na makambo moko en tout cas na vie fo ozalaka bien na bato et surtout moto asungi yo na vie to aide yo kopensaka te na vie kosala ye mabe ezaka malamu te nzambe afuta yo te so moto asaleli bonamu antuka fo ozongisileka malamu abeteli ngai histoire moko cousine afandaka ye moko na kati ya ndako na mobali na ye arrive kaka ke mosala ndenge asalaka kaka atiki mobali na ndako kobima ke mosala antuka libumu edérange na mosala akoki te azongi aire ye azongaka te azongaka mingi ba 20 heures me mkolani azongi 16 heures na ndako kozonga azongi aye akuti porte ya salon po elele akoti na salon akuti pantalon mobali na kiti atali na salon amoni motu te akoti na couleur ya chambre ayoki bason ya mwana mosala na mobali na ye baosala mour apusani ti na porte atindiki porte mokie adonke bango bamoni ye te azongi ti libanda na balabala abandeli lisusu kobeta porte bandeli obeta porte mwana mosala ye mbango ayofunga na porte akoti alobi te eloi te afandi na ye batala ndenge mwana mosala na mobali na ye soki bakosa crise oyebi na ndako na yo kuta mobali na mwana mosala okosa crise tika nde bato bamobela ngo ba avc mpona mpambako epuis mwasi wana ye moto azwa mwana mosala na kati ya mobali na ye afutaka ye mobali na ye mosala oyo azali na poste azali ye moto atya ye na poste wana soki mobali wana akombo na mbongo eza mpona mwasi wana mais tala oyo bafuti eki bato mokili baza mabe yamoni bolamu madamu ndingaka nzambe ndafuta yo ka nzambe na moto akokofuta na sa moyo mpo soki ozelika moto ya mokili afuta na bolamu osalela ye antuka ka nde balobaka bato bamo ata bana ba av donc soki okutanika mbala moko na problème se ye nzambe kuta azwa lokumu ya mwasi wana azwi ne shoki te na nzoto esuki mpe wana te lokola mwana mwasi wana akota na kati ya ndako na ye na nzela ya bebe mpo abatela mwana azwaki mpe poison atiaki na kati ya biberon po aparti ya bebe wana nde ye mwana mwasi wana akoti na ndako mpo asala bizoba ano basali na mobali namonanga te mwana yo Yo, Zoé.
joyeux na tu es poison te yo joyeux na otika ko ya na se i aussi on que sakani nanga na amen je sais que déjà j'ai bosali na ma azwi mwana ayotikela nga liboso ya ndako kaka ye lisusu ayeli ngai yo mama ya mwana wana na kati ya ndako yo ozobibera mwana yango mwana olela osi obike bosakani na nga na mama na kati ya ndako na nga na faso moko zwa bibera mwana obima kaka ndenge oza bongo bibake yo ozwa bibera mwana yo bibakende un producteur. Papa, oh, finga qui a salé l'ikele mbawana pour na bisoto pour à produire. Il y a un ingénieur, il y a un suisse au foot à bateau. Il y a yo, l'ikele mbayena yo, l'ikele messilité, donc il est le producteur continue. Appliqué. N'a coqué sur le balanga bien, puis le pile motika la ka bongo, motika ka motaka ma chèque. Dans la main on va côté. Chèque on y allait, le gars a ton histoire. Le gars a ton nom, avec le roi madame. On va nous garder. Peto propre. Pourquoi beaucoup de temps ma bébé? M'toana mbongo, m'toana ingénieur, na poto. Mais bon, comme ça, on le l'eau, mon boy, qu'on va n'importe quoi, besoin de sanitaire là. Ah, écoute, on déplace les babéza. Il y a ma baigne, c'est ça. On peut faire déjà opportunité dans sa fille. Non, vous zawana. Ah, non, vous zawana, puis nana loba, puis nana compte à oublier. Le compte à besoin, on compte à yo. On va chercher dans sa fille. Mobino, bon, ça c'est magique. La chèque, moi, ma fille a dit ça. On est plus de Fils na poto au ba réalisateur bato ba sala ke film au bolanda top boss mukonza ba boss wa bengi champion yana ngo normal na ndenga polémique te na ndenge déranger te za ngo pena normal et ça histoire ba artiste ba se créer donc na œuvre d'esprit to pesa conseil to conseil par rapport à kotika mabena ba malamu nde ezalaka donc top boss etangi komba mutu te tosali histoire normale donc et déranger te merci bonne fête na grand prêtre boss des boss Chiboaboa ok momo la zong sonja Chibo nga suksi Chiboaboa patron boss Vanda champion nga c'est le double champion
nayebi ke nde naosola bona mystique afurmi mpe moko deya tofete na bana kwa wana ezangaka te babibeta tolo na boss na yo sepela na boss na yo yo nde bango te bao badola bamufatina yo ba code teka te omonte ba donc nde osone bokoboka mpe na kati ya kamera kotimba moko je bonne fête na mindele nyonso tu mindele na koya nga lela bino fort bamindele nyonso tu bandeko nyonso bakongolais boka kuna bonne fête. Salut, très chers fans et pour beaucoup plus na bino tout bas abonné à Eco RDC où il y a Jean Chibo Chibwabwa les boss de l'air boss. J'espère que Botolanda film na bino une idée il y a Yemoro les boss Jean Chibo atindaki idée nae a financer pe film nae atiango pe na site nae donc chaîne nae o bozolanda quoi biso to salika musala oyo to tangela ba chic o mama Suzana Pemba na futa mbonga minava na ICA asala ke non tozo mo ba diplôme musala ngo quoi ndé bozo mo to na kata studio les productions Maluzi Migra donc to sala musala na bino. Donc bino batu tout besoin landa biso o nyonso zana moi service na o etali audiovisuel. Il n'a qu'à nous appeler par nos numéros qui sont affichés là. Na c'est écran na bino na selon poste récepteur o nyonso zota la biso. Le numéro wana so benga yeba rozwa équipe technique qui a les productions Maluzi Migra. Donc rien à dire. Minga kolba penezate mais toutefois surtout salara musala nde bomon atona kata studio en plein boulot tozolambela bino ba film asika oyo kota na Eco RDC oyo kota na ba site belé to kotanga kombote parce que na minute tozana na kata Eco RDC et pas les boss de l'air boss Jean Chibo Chibwabwa. Donc simplement otokolo baraya ngwana pour la salutation. Je salue d'abord mon jeune frère Gelor Azawa Massananga me la saluer. Donc Gelor Semposo Massanangai mais Massananga me la saluer. Glody Mombilo Nakata Felande ye bigara initi le bébé dans la saluer belé na zongi kota France na saluer grand frère na propre John Lito Malunzi na tandara famille Mobimba Queen Elizabeth Malunzi mwana liboso papa Malunzi na kati à Londres toyeto zui nono Malunzi grâce Malunzi et puis na bossa na yote nde balobarare non mutu na waza mutu na yo Roli Mole mwana ya Londres ya solo ya tongo makasi donc ya yob naso ezangeza lokola na meminga mbute donc bambote na bino tout bato botala biso puis ba oyo bosepe na film na ba boss déjà sito soli na e enterré déjà guerre pour guerre lingoza la langue populaire mais lokola enterré ne guerre eza na mosu eloko moko te biso to sara musala j'espère pe na ba site nyonso bomo na misala na biso ndeka to travailler awa donc derrière la caméra on salue petit frère propre Jetro Mbumba ye pazap na Jetro ya lobako ya vandata awa bino tuna ba Jefferson to l'accept na fungola boko to na kata chamba mona équipe ya les productions Malunzi donc ba petit bango yoyo ba osala boulot na tozo kemba na bango ka ba monteur ba cameraman donc tozo na bango Jetro kota boloba exactement oyo to sarana na micro to loba donc film esili top boss esili donc makamusu se bandi ba film yango yo ezo montame na be mission na mbola na ba YouTube awa to sala yango donc ba petit bango pe ba boka quoi donc bazasa pe na batu na bango donc Jetro Mbumba yeyo o asimbi nouvelle tendance télévision o alendele yeyo yende toyebi gazaka monteur na kata ma solo donc yazo sala nyonso donc ba petit bango yo bakoba quoi.
Sali bandeko nyonso bozwi opportunité otala nga je trompe mbumba o mingi miboyoka mi na nouvelle tendance mingi aloba eza te boss ba cameraman donc bana poto azoka sonia ko se présenter en tant que pasteur prophète Yamagamol cameraman boss je trompe mbumba de ba image nyonso bomona ko ba site internet bomona kama ba image oh cameraman aformo ba cameraman bele tipo mono boss nabi que toi ça moi ça ba omona on a bilili ça ebima pesa ko ko tani ngo bota ko mona wote ça moi li kasa ve pour n'importe moment tinda ya déjà quand le bon ekota omona oseka te bani. Merci vraiment, merci. Balandinho so batala biso. Tout ça de cœur avec vous donc. Bon continuer à vous abonner à la chaîne Abisso News Izawa Eco RDC nouvelle tendance. Donc à suivre quoi. Ouais quand les je tombe mbauto ba boulonde vandia na studio Mira Malunzi. Boulonde boulot biso to lo batote musala kaka nde boulot to bosser di la tête, to travailler butu. Donc, bonne fête, na bino bana poto. Bonne fête, batutu. Bonne fête, belé. Donc, bonne fête, pena. Pour ça, tous les gens qui ont ma pour tous fin de l'année, bon moni. On est à dernier épisode de Top Boss. Toko c'est la bino lelo. Il y a une bande de montage, la 6e volume, lelo. Bonne fête, c'est surtout na Jean Chibo ainsi que Bana Naomi Sat Auto comme à la fin, non, j'ai dédié mon film à Sephora. Sephora, donc Binomi Sato. Bana les boss de l'air boss. Bonne fête, c'est belé. Ouais, quand on est bonne fête. Studio yali Mira Malunzi boulonde boulot. Bonne fête à suivre. Bon, toi quand on divers mbotena Micho Semposo petit na yo nabi ko mboka malili Gelok Semposo na terrain saka musala ba image bosanité oncle na ngai ezoya bala poto ezoya ngaso chibo sekra bendango Fami Bandu Jean Philo Bandu moni ngone koda mboka wana pena père propre ya kati bo santé petit nanga Narcisse mwana nsuka yoke poto petit no grand frère na tikali na kina talaka uzobeta ya vitesse sa vie mwana mukina balar nae vena yo mystique furumi mboka malili mabeli wa tokonia ta gaga baba poto tokonia ta chiboye na subira bilamba bona mkama voise je chiba besinga liboma nzambe nanga mikono otamba lokwa Robocop je chibo gagné mama ngai yebo la mkokri sote ka je chibo bote mama producteur moko to tsika ata yo filmer yo ça succès na Hollywood koki mandete il est je chibo nzambe na kufi je chibo bomanga yeya basala bani lengi boete je chibo mama bote je chibo utapi nzambe nanga yes we Jachiboe Jean Chibois champion.